bandeko, comme on Melissa, bienvenue dans la chaîne Abisso YouTube La Santé et nous. So que la première fois na yo koya na chaîne yo, merci beaucoup. Chaîne Otolobela Makambo Santé ou affecte Abisso en tant que ba africain. Alors les loto kolobela ba symptômes mi balé oh il faut jamais ignorer. Na communauté na biso na yo ki toyoka makambo ebele oyo mutu alala ki epo ala muka kite. To alala ki bandaki kolela mutu pasi ala muka kite. Ceux qui ont la tension surtout, ça déjà un problème à hypertension. Et ça très important qu'on ignore ma kambo mutu pasité ou soit mutu car en général pour peut-être que vous avez un problème moi na oyebi na opété. Qu'on ignore jamais mutu pasi ou ezo persister malgré zo melaba paracétamol ezo kendete. Pona mutu pasi wana ekoki koyebisa o eza peut-être symptômes zo tezo ebiso que tension na weza akomata makasi. Ou soit encore symptôme numéro 2, et ça symptôme au étalé aux oka douleur na tolo. Douleur au ki na tolo comme au kene na mukongo, ezo mata na kingo, to ezo kene na liboko. Donc ça symptôme il faut pas ignorer parce que et koki koza la symptôme oyo, nzoto ezo yebis et koki koza la symptôme ya crise cardiaque. Pour bateau basala la crise cardiaque la plupart de temps bakoyebisa yo ki azo ka douleur moko na tolo kwa mutazo azo tindika na tolo puis douleur anezo ki na liboko to na mukongo. Il faut pas oublier ba symptômes ana pe oki ko se manifester différemment na bato d'expérimenter kango différemment. Vidéo o eza mukuse makasi pour na ngai canal ekisabino message wana comme ça biso nyonso to yeba peto ignoraka jamais ba symptômes ya nzoto na biso. Merci beaucoup nzamba pambola bino à la prochaine. Au revoir.